Donc, on a vu comment express. J'espère que vite, on a pour le oyo. Vite, voilà. Merci beaucoup, papa. Oui, Kovanda. Merci. Vite, ça va? Vite. Banja wana ba noko na yo na moni ba tuzu to ba kotinga na kata ndako awa ba komaki ba koya asa ki mutu mwa koya mena moni ba yelinga ebele awa ba bike ba ye ko luka yo asa ko sali kama mabeli banda to zana nyongo ba bite ba ko kanga lupango ba mona ki mwana moko mwasa kitoko ba sepela kina yebwe to sona kina bango ame tsaki mutema na se ebi ba to ba kotia oui, maman. Oui, maman. Il va au bal. Vous savez, au bal, là, il y a une autre déjà. Mais la petite biloko awa, la bête est là comme un pan. Biloko n'a pas yeux en côté. Le fonds là, on peut être mais inspecteur, à la qui biloko toi combien. L'inspecteur, nous qu'on a yo papa Alain. L'inspecteur qui biloko nous surtout. Dans deux jours en côté. Est-ce que l'on dit maintenant que batu oyo bao kanga lupango awa? Ce que l'on dit que batu bao kanga lupango, zwa mulangi moko masanga wana, zwa na mbongo moso moi na mesa wana na enveloppe wana opesa kwa. Ok. Merci. T'es dans la parole. Oui, ça c'est un bon biloko nous surtout au petit cabane. On dit que là je biloko oyo. Na compte que bato oyo ba ko kanga lopango. Na présenter on la famille. On dit yango. Bon? Papa, ndemo sili koyoka. Lokola mwana ndimi ngai pe na ndimi elongo na libota mobima to ndimi biloko oyo boye na merci. Alléluia. Na titre symbole Everything is okay. Bala sekunga mwana mobali moko awa baake bela mibali bele na confusion na lengi ozoeka na liboko on a senti que réellement mobile amweza oyo ngana sepeli na ye oyo atungisa chaque jour so na oya ka 21 na ndako za la cause na ye na kisanga na nuye lelo awa na mona ye Ha, ça c'est ma fille, hein? Yarite. Yes, yes. Hey! Manix! Toi qui dérange ma fille, je me dérange à moi. Andivia sakoti. Andivia yosukumbuka siko. Vraiment, nakoloba likambo moko. Papa, obali rite. Na pozo motuna, obali rite. Nanote. Obali rite te. Yoko kanga lopango. Na zwi biloko o na ndimi yango na kite yoko kanga lopango. Biso na kutimi na biso. Et puis, na ndenge ya bosambeli na biso. Tolandaka étape nyonso. Tolandaka étape. Yoko kanga lopango. Malasima
na posa ola sanga bokasi na yo oye ko sala dot o sali komo nango dot ngana ko tendela rit mena tamula yimingi penza te na ko bana ko tala ye mena daka na misu mibale donc okende ko umela te po so ba misu ko beta porte alonga libanga o chakite na yo kapete ke yo mwana komi azokoka kotambola te nalingi biloko wana te mwana nga soka bimi akozonga na ndako azonga eza te ko alala kisika moko boye oyoki mamu na lobi na yo voilà lakisama ke okoprendre soin ya mwana oyo na tina ya kohonore tina suka avant obenga ye mwasi na yo siko aza nanu mwana na nga ondimi makambo na lobi d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, question moto mingi. Na onye so nene kila ndenge na mbeli biso, to pesa biso. Ya mwana iko ko to zo misela aussi koyo. Biso famille ba seka. Nous avons aussi la facture ya libala ya mwana elite. Si c'est possible, ce que tu as fait, c'est un peu comme ça peut m'inviter la mission. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, na ndenge tobandaki na Yesu, na kosenga tusu noko na biso ya samela mingi abondela lisusu afin que to bovanda mamu to bola kokende te po bomelaki kasi na bongisa pe ma biloko muke mike pona te bo kisama motema. Vraiment okovanda beaucoup. Merci. Il a dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vraiment, tout le monde qui tout matin qui tout quitte, mais tout comme à niveau mon groupe mité ma batunyo so et CPL. Amen. Bibi était Nzambe Nzambe a un projet qui toque. Et parmi ces projets, au peut-être à quelqu'un qui prend un rythme, ils ont peut-être un jour rythme à Kola, à Bala. Après on peut naisika na emoko et na ko balana nzamba permettre ba étape ya bandeli et bandeli ko se réaliser et nous quand tout compte tout pesi nzambe merci. Amen. Dieu notre Père mitema na biso etondemi na esengo pote nkolo na oyo nyonso osalikat na esika oyo on sent na lola. La Bible déclare dans le cœur de l'homme il y a beaucoup de projets. Amen. Et ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. La mitema na bango nzambe bazana posa ba koma esika moko. Et yondo pesa kama koki, yondo pesa kama kasi. Tikete nkolo osunga bango étape o babandi bakena ngo kilo na suka afin que kombo na yo ezwa lokumu na kombo na Yesu Kristo azali mo konte mo bikisi na biso. Amen. Amen. Merci beaucoup. Sabe na casa picture